Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce, naloba toujours que non, grâce à Nzambe, nde et là suffisant pour na biso. Beaucoup tabo aimé vous partager, et voilà, les lots le 21 juillet, hier c'était mon anniversaire, merci na bande konyoso o basueta kibiso. Merci Nabasoué Nabino. Merci na considération et voilà. Que mon Dieu vous bénisse abondamment na bande konoso oyo. Basoueta kinga vraiment on est ensemble. Voilà. Les lots toza le 21 sûrement. Ils ont la bande ko ope babotama ki lelo pourquoi pas ko souhaiter pe bango ba joyeux anniversaire. Tikete nzambe nanga apambola bino voilà. Tokende nanu sikoyo. Beau aimé, hein, bandeko, beau aimé, beau partage. J'espère que non, vous bien. Vous bien, awa. Bisopé, tout ça bien par la grâce de Dieu, tout jali. Boulot toujours, moussala toujours, et voilà quoi. Titre nanga bomoni, photo miniature na bisopé bomoni bandeko. Wana bomoni artiste na biso Naomi. Ou ça qui sorti médiatique, bomoni pe Keti, bomoni pe Poutine, wana botu nanga ma BBC problème nini soso. Il y a problème ils ont raté, tous en akati abatu, tous en mokiliase, il y a de réalité, ba problème ils ont raté surtout monde d'artiste na biso ils en makambo ebele voilà. Donc on le sur nos deux artistes, trois peut-être. Et voilà, et après, tout le dans la promotion, il y a film na biso Otozota là, na Belle Vie Télévision. Après ça, si ça s'agit de côté na divers, voilà. Et le quoi liboso avant na banda, bandeko s'il vous plaît na bolingo nzambe, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a ko aimer et à partager la vidéo. Ah oui, ça me sala tozo sala pour na kotombola star. Alors, beau aimer, beau partager. To banda sikoyo. To monaki Naomi, à ça qui sorti médiatique nae, na ko tchapenza ba séquence te, na ko loba kaka, parce que na ça qui vraiment na tenté, il y a ko ba séquence, voilà. Et au cas peut-être ba séquence, n'est tout ça là souvent, et na loba kaka. Alors, c'est au moins ça. Naomi a ça qui sorti médiatique. Na sepeli na Naomi parce que bon, au monika kovanda cause à la femme mariée, kovanda na mobali ndaku moko, surtout celui mobali na yo, aza mobali moko boye oyo. Aza muto ba bêtise te, aza muto moko. Donc dans la vie bref, il faut na loba ke non. Bolinga boza la peut-être accompagner, boza peut-être na mobali oyo a osunga yo. Na vie na yo na makambo ebele ezala sur ezala peut-être na vie sociale parce que Naomi elle a défendu la personne encore elle a défendu donc à défendre une femme mariée elle a bien répondu na sortie médiatique nae na ba question et na sepela ki pe na émission vu que ceux qui peut-être azalaka peut-être mutu moko bayamba ki na plateau mususu ba question engeza ba question moko bête ou encore ba question moko boye ya polémique ou encore ba question moko boye oyo et nga omemela ka biso ba problème sur les réseaux sociaux si peut-être to travailler ou encore ba tout o bazana ba facilité ya koyamba ka ba artiste ya bo ke na bango zo tia artiste zo tia peut-être invité na yo à l'aise et ça propre
eza na ba point belé oyo ba soulevaki et Naomi vraiment elle avait répondu donc intelligemment. Babima basala intervention vu que non papa elombe bane ko finga matro et balukela bango. Effectivement tout monde a kango biso ba mama BBC pe to sato assister to koko assister c'est trop dur. Tu intervenira ka pena likambango lorsque groupe Simba et Bima trop c'est trop ba ko insulter papa elombe et tout et ça là qui que non et mais sous pour polémique sur les réseaux sociaux. Alors le col na réseaux sociaux na okelo bakeno batu baza na okelo batu o baza peut-être privilégié mingi eza batu o bayaka pona ba insulte batu bayaka peut-être pona ba insanité bayaka peut-être pona division séparation. Alors les gens acceptaka peut-être koyoka babiloko wana or ezelo ko moko boye ya bien te. Alors, et ça qui que nos groupes Simba ba vanda ba Simba mutu. Bango ba mona ki yango que non peut-être ekozala peut-être propre et ozala peut-être bien ya ba arrêter ko finga papa elombe mais pona mutu moko e balukela ki bango. Alors, pourquoi na cheke Getty wana absence nanu ya Naomi et ça y au moins déjà une année. Biso pe to bana ko zope ba appel maman BBC tozo mona Naomi sous na famille libota te ezanini Getty pe ezaki pe pareil ya que non Getty bana ko mona na te et tout to bana zope ba appel hein mais moi na privé na bana ko bisa batute na bana ko bisa batuke non ne za bongo bazana nani Getty azana zemi koto pe azana zemi Naomi pe azana zemi et voilà et yango bazaki na il y a une absence sur Bellevue télévision. Si quoi le problème est que non absence peut-être il y a Getty, absence il y a Naomi. Il y a eu beaucoup batu ebele babane ko ba Bellevue avant d'ana batute. Na bana wana déjà kaboni na bango Bellevue boye e matake kitaki ye wana nani Naomi bakaboni na Bellevue Getty ye wana ti babiso ba mususu to banepe ko bimate parce que to mona ngo ezaki vraiment ezaki nango terre à terre vu que non to yebaki na biso vérité parce que mutu azana zemi a se retirer nanu sur les réseaux sociaux a se retirer nanu na musala na ye ya koloba que non je dois d'abord protéger et loko nzamba pesinga eza trop précieux na batela yango bakolo zemi ba se retirer nanu na réseaux sociaux ba se retirer voire même na musala po ba batela loko nzamba pesaki bango alors ezaki pe miete ya koloba ke non mama BBC tellement ozu ba appel ebele ya kotuna batu bazotuna Naomi batu bazotuna Getty na sala sortie médiatique moko boye pona ko yebisa boye bité bonani Bellevue akaboni na Naomi te Bellevue akaboni na Getty te ndenge zawana Naomi azana zemi Getty pa azana zemi yango bazomona na te non tant que chroni mama ne bobenga abiso na occupé au sale lango te bon bazé belé o ba réfléchir ka lokola ngate moi nangambu nanga na mona ki yango ezaki vraiment respecté ya ba kolozemi ba bombi ba se retirer na monde na bango mais ngana ya na sa ilango analyse na sa ilango émission bazana zemi yango na bazomona na te bakaboni na Bellevue te kanenge to yaka pona ko intervenir pona bela ngape na ye na bandi bakabwani te kanenge to yaka ngulu mbangu tolingaka na bela na biso te ya ko intervenir non ba biso ba mususu to réfléchissaka eza eloko mususu ko ya obimi pe oye ko intervenir mais eza mususu pe ko lobate o eza ko intervenir te eza bato ebele pe balobaki ke non Naomi ndenge eza na bakaboni na bela Getty pe même bakaboni na bela mais na vie privée na bango ezaki ke non o koto azali na zemi o pe koto azali na zemi ami batelaki ya ko lobaki non basimba nanu bébé wana na maboko après musala après ya bandeko et l'autre nzamba pesio il faut yeba ko batela ngo. Alors de ma part ata peut-être so ipe na bimaki na ye babé banité Getty azana zemi yango wana zo jouer na Bella production te azo jouer na Bella production te sûrement ngena zanga 2-3 appel te voire même ata peut-être ata ye moko Getty
po asenga kinga tena ko informer batu ke non naza na zemi po ye tangu ya bendanaki ayeba déjà naza na zemi elle pouvait aussi ko bande ko je vous prends congé le quoi naza na zemi je vous prends congé asalela ki angote alors on na ki ko ya ko pelisa kaka émission te ya loba ke non botika geti kimia bakabwani na bela te geti aza na zemi je viens informer aux gens. Oh je sais que non geti aza na zemi akotambola likolo te akotambola kana se ba voisin bato ba yebani ba oni ba omona pe geti aza na zemi avandi kimia mais eza bien te ya mutu penza oye ovandi ka na plateau oye ko informer bato ke non aza na zemi non a okipe ko benga mama na tinda ki oteke no okende ko informer bato ke non aza na zemi ponga moko pe naza mie placer oya ko lobela bato pe ke non aza na zemi yango na nazomona na te tangu ya boyi toyebi ke no libumu ekendaka liboso mais monde ya réseaux sociaux eza na makambo moko boye donc yango te c'est plus la sorcellerie c'est plus le monde des ténèbres qui gère les réseaux sociaux na ngambu pe ya Naomi memema toyebi Naomi après mariage na ye Naomi azaki na zemi mwana na ya liboso akufa mais azwaki mayele ya koloba ke non o nzamba asungi na ya mibale Nami kangila na kati ya ndako na batela eloko nzamba pesa kinga. C'est ce qu'elle avait fait et la preuve ane ke yewana asimi mwana ne na maboko. Na batu o babane ko ba Bellevue akabwani na Naomi 0. Naomi akabwani na Getty 0 parce que déjà totala ki film na biso to utaki kotala dernièrement tellement ba film ezebele titre kiminga Getty azalaki. Getty déjà retourne et to mona ki yango. Naomi pe wana asali sortie médiatique hier o yemoko pa ko informer batu bien que non kozonga nanga na sima ou encore absence nanga eza que nazalaki enceinte na boti fa na batela inane mobimba nde aye ko bima eza eloko moko ko kumisa nzambe te eza ko kumisa nzambe bandeko. Naomi alobi très bien que non ye aza produit ya Bellard aza produit ya Bellevue télévision na produit ya Bellevue télévision ndenge nini na Zonzing parce que bango bazwa bana ya groupe Simba. Sikoyo tango mama BBC nazoloba parce que ye moko Naomi abeta ke loko moko alobi ke non c'est comme si ke non to mona na mokili ya lelo les gens bazali sous reconnaissant les sous te nde loko ezo boma plus batu bakozala reconnaissant c'est plus mabe ko régner. Or, lorsque vous êtes reconnaissant, il y a moindre ya kokwe isamabe. Donc, reconnaissance, c'est sous na kati ya batute. Reconnaissance, c'est sous na monde ya ba comédien te. Reconnaître eloko moko boye keno muninga salela kinga boye muninga boye sa mutu o eza problème. Et on dirait Matthieu o biso toza na ngona minute ya bénédiction. Bénédiction e ya kana ba sens moko ebele. Mutu o azaka pembeni na yo ne bénédiction na yo. Ya koyeba toujours kobattre la relation. Sko lelo tozo mona mutu asale yo bola mutu lobite ke no otombola e o sala so ipendenge nini non. Okuteni na question. Ya ke no batuni yo obimela wapi okoma boye ndenge nini batu bayebaki yo ndenge nini na filme ya nani nde batu bayaki na filme nini oyo beta ke no batu bayeba yo o sala kombo. Ce sont des questions autorobengango eza terre à terre parce que likamunyo so babandaka na source. Histoire à muteza toujours na débit. Histoire à muteza toujours na source et bandele zalaka. Parce que lorsque bazo tuna mutu bongo omona peza artiste comédien avandi na plateau batunyo banda wapi osuka wapi pona manque ya reconnaissance pona qui peut-être qui jalelo omona azape capable ya koyebisa chroniqueur ou encore journaliste o ayambi ya koloba ke non côté wana eza vraiment glissant na to sauter na ni question wana baza kaso ina kosi bobi mama BBC akosi sko enoko ya bongo po peut-être o reconnaître ka bolamu ya mutu ya koloba ke non ngai na uta na ngalo kwa Naomi alobaki yango Naomi alobi ke non nga na uta penza na uta na groupe Simba. Mais mutu oya memanga na Zonzing lelo na yebana lelo Naomi lufwa kenda lelo Naomi mwasa Roger lelo Naomi mama ya mwana lelo Naomi boy lelo boy ba odukanga lelo c'est grâce à Bellevue.
parce que yenda longolanga na groupe Simba alongolanga penzate azwanga na groupe Simba lokwa ya bandaki zonzing amemi ngai na Bela Production et na sima wana ndekuna na yaki koyebana. Maintenant les gens baokoka kosala ngote et c'est difficile na monde lelo to mona ngo ezaka ka na monde ba comédien te to mona ngo ta et pas ba pasteur au moins peza pasteur père spirituel na ye oyo mais lelo nzamba sungie abandi pe ko bundisa père spirituel na ye aniye pe père spirituel na ye ezalaka parce que monde komi bongo ya manque ya reconnaissance ata papa no azaki mabe ata papa no azaki na ba défaut mais lorsque yo yebani na mokili oyo yebani peut-être ya batu batanga kombo na yo eza pona mutuana eza loko moko simple parce que tant yo zo tanga ye eza déjà signe moko ya koloba keno oza reconnaissant mais eza bongo te na kati ya batu nelo Naomi alobi yango et donc plus on a remarqué ils ont bombé la biso théâtre on dirait batu ba ko kasu ko za reconnaissante Bolandi et loko ils ont boma plus théâtre batu ba ko ka kozala reconnaissante bandeko ata nzambe na biso nzambe likolo alinga tozala reconnaissant na ye na nini na bolamu asaleli yo na bénédiction na guérison na makambo ebele peut-être na souffle de vie oyo nzamba linga toza reconnaissant nango soka yo mutu boyebi keno eloko Naomi alobaki ezaki très profond tanga betango ngabi opona mama BBC na ba réflexion mama BBC eza mama na matière pona monde ya ba artiste ba poser yo question mais yo lobi keno na omona ke na moni keno mabe koti mingi na monde na biso ba artiste comme na monde na biso ya art batu bazolinga batu baza sous reconnaissante mais nga na yepe ko informer bino ezaka na monde ba comédien te eza partout ata lelo muninga la kiso musala a obligé o te kaka keno osa ele diale lo pa abongis a la kiso musala te juste reconnaissance wana parce que nzamba ko uta likolo te pa ayeko la kiso musala te ka mutu aza pembeni na onda o la kiso musala. Juste reconnaître en haut. Yango mona lelo mokili komi na ba problème ya koloba keno na ko aider na ngaite na osalisa ete po lobby akozana nga reconnaissante. E ba to ebele lelo ba koma bongo na ko aider ete na ofongola ete po anini parce que mokili ye nanu akutani na problème même pas. Ya keno batu ba ignorer peut-être bola munae. Mais vie ya ba histoire a batu alati eloko wana ya koloba keno kane na omona bato ebele ba olela lela basungi bango kuna mais reconnaissance ezate na osunga te e monde koma bongo mokile ekende penza bongo sikotangu Naomi alobi bongo na tali na bi cette fille elle est aussi aza vraiment intelligente alobi abetelo o moko boye ezape eza moko ya ba biloko o pezo boma théâtre. Dites-vous peut-être lelo naloba kenon mama BBC soko ke peut-être pas Karine Mokonzi ba chinois mama BBC penza zawana au grand jamais donc on va na la bi pour exemple na monde oyo ya eza facilité pour osala pe combo eza pe facilité parce que biso ba mama BBC to bimate ya koloba kenon ba e ba mama BBC afingaka okoluka na ba émission mama BBC jamais. Ce qui n'a pas koloba keno mama BBC soki bokoyina mama BBC c'est juste ka vérité na ngana ya nango je viens interpeller na kolakisa na obimisa babilo moko boye o bato bazo ignorer na lobi na ngana ngo vérité mais les gens ba ozwango na ndenge moko boye mama wana eza manque ya réflexion pour ce qu'on bani 2 ans soki 3 ans o mama BBC za na chaîne au grand jamais au mona mama BBC ya wazo finga na police parce que exactement les loko moko te ezanga ngai penza na lamusa penza na che penza émission boy na ke penza na bandi penza ko finga exactement les loko moko te ezangisanga mais otala eza ya ngai te c'est pas mon sang eza makila na ngai te ono ki osalela po ina mama BBC eza mama BBC loba vérité
ma bébé ça yaka ko interpeller o pena na ofongola ma bébé ça loba ki lokwa neza ya solo oye peut-être na buzoba na yo sur les réseaux sociaux ba recadrer o ba lobi tala boy bomoni ma bébé ça comme démon o bo finga mama bébé c'est état de bino ngana olemba te na oyaka la vérité parce que ceux qui te bandé ko sala pe musala bien parce que le karma existe. Lelo oki ozala oye ozala monopole peut-être ya ko finga batu sur les réseaux sociaux oui to boité eza chaîne na yo eza commercial eza chaîne na yo mais est-ce que ozoye ba 2 ans 3 ans 4 ans liboso ba retomber peut-être ya ba émission na yo finga la ngai peut-être ba bébé so me makasi la peut-être likolo na me makasi la likolo te na okande pasi ya façon o ya se comportaka asa comme star. Donc, asa comme star oya koloba keno, il faut pas l'obélayer dans le bon sens. Pour na level o azanango, elle ne mérite pas. Il y a batouba l'obélayer, batouba fingele batou. Elle ne mérite pas ça. Parce que ce que zaki mutumoko boazota la carrière na ekuna uta depuis na groupe Salomo tilelo. Elle-même elle est consciente. Il y a combien elle a brossé dire. Et en plus, c'est ça que nous, as comédienne, moro boye oyo, as n'a pas potentiel. Non, si la n'a pas potentiel. Si la yebi ko jouer, la preuve est que n'a lo bango, n'a ba na kota la si la makasi. Na arrêta poani parce que as abunga. Linga va tout ba linga yo pour de vrai. Ba linga te peut-être image moko zo affiché non. Oyo me makasi la likolo non. Non, n'a pas marqué likolo te. Eza ne passi. Alors eza bien te lorsque bozo mona mabe, boya ko pakola mabe mafuta. Ça fait très mal. Parce que ozo bungisa muninga. Yango mona na tuna ka batu mingi oza na banani pembeni na yo. Otambola na banani ba opeso conseil. Ya ezane loko moko te ezalaka elengi oza star mais yo ba lobela loba peut-être polémique moko boye dans le bon sens. Ya loba OK, monde alelo les réseaux sociaux qui nango na eke bien, mais non pas o ezo le kalelo. Ce qui tobito solo lana kitisa na ta mungongo. Est-ce que si la na ba potentiel na ye? To longola na no lelo ya YouTube. Total si la ya kala, ya groupe Salongo, ya groupe Simba. Na ya lelo. Différence c'est ça. Si la zo pesa sous les meilleurs na été ya koloba keno o pesa penza o ya o pesa keno ndenge bango moko balobaka keno coach na biso ou encore président et ça biso keno so ba pesi au rôle. Pas la rôle wana on dirait que non oko joua ka li sous-souté. C'est-à-dire que non, tu donnes le meilleur de toi. Au tika sangombala moko parce que ça déjà loko ba tu déjà na terrain tiré. Mais aujourd'hui, elle travaille, il y a matalana moko boya biloko moko ya bien te azo baby ça pe na carrière na ye. Ce que ce que peut-être au lobé la sila na ndenge moko yo kalisi ke notango zo fingi la sila makambo o fingi la sila batu ndeza bien. Et ça bien te ozo sunga yete. Ce que peut-être yé aye bawana, il faut yé moko na aye beloko wana. Mutu mususu ako réfléchir siri na place na yete. Biso to yebi biso nyonso carrière asila to yebi to bana ko tala sila kala. Na miniti oyo azo mérité pe que non à jouir peut-être ou encore à savourer ou encore à sepela na musala na malgré que non elle a eu du temps pour abima pour comme on est pesé sonner malgré que non comme on est bêta mais lelo est bêta mais ça dans le bon sens et ça les sous qui grande dame parce que pour comment est-ce que batu ba okoma na niveau pour réfléchir les loko wana te. Ngana yaka awa si s'agit à ko lobela ne na bimaka po na belle vie. Na valorisaka toujours la valeur de belle vie. Na valorisaka ye. Na lobimisaka ye une grande dame. Bande ko ba oké ozalata 10 personnes ba memo na mabe ezalata la mutu moko alobelo vérité azongisa ko na nzela et ça la bien. Ke ozala bato ebele o baza pembeni no ba osungote eza mawa. Eza mawa. Eza tanaye. Tolanda ki émission moko boy c'était le lundi passé na répétition. Belle vie alobela ki ba jeune fille wanani.
alobi suwe na ngai susi na ngai ezake no ne na bandi na bino ya lobi penza de na sina vandi na kiti boye na moni penza bana na nga bake ko jouer quelque part wana eza fierté na nga. Donc c'est-à-dire que non azana kacha koyeba que non la minute c'est moi belle vie. Mais lobi kuna peut-être ozala ngai te ezala bato mususu ne ba ozwa parce que bali pati baleka. Tika caché, tika trace. Trace à moi ozala trace nini. Ezala trace moko boye ya bien. Ezala trace moko ya bien. Mais le quoi communauté la biso za communauté moko boye. Baza toujours dans des bêtises. Pasteur Marcelo Yewana Bali. Nga okyo neti nga na okyo lo balanga. Na oyeba te pourquoi bato bazo pelisa ba live butu loko ya moi. Pona likambu ya papa ya pasteur Marcelo. Ya ba pekisa ka mutu aliga kende. Mutu asake ba pekisa reta. Et ce que bito ke su na mozindo. Combien ya basali nzambe oyo akabwani na mwasi. Bakabwani penza mwasi aza en live, mwasi aza na vie, azo vivre. Mais ye koto ake abali lisusu. Mais pasteur Marcelo, ya sale lika makomite. Donc azana kati ya obligation moko boye ya ko se remarier parce que mwasi akufaki. To lo bate que ça fait mal, oui. Mais ce que bito ça la part des choses, il faut tous à la peine à frein. Ce que bito ça la part des choses, ça fait mal. Pour tangande na zabwe na yebi ke non o lelo na zate au nom de Jésus na ozala nga peza na ozala ti fo na panza sangwa na panza peza ke non lelo chaîne mama bebe se ko peza chaîne ya pe ba ndeko bokota to bandi ba prière nenge na zabwe je suis consciente que non soki lelo nzamba décider azwanga mais nzamba o décider lelo te na oyebisa bino nom de Jésus bandoki nzamba ozwanga te parce que nzamba za mission na nga. Nazo yeba ke non père aba peta otikala obala na ye po bo kanga ete ya saleli ata bible ke non moi c'est akufi ça te ke non lorsque maman Blanche a qui paie à son âme ke to yoka ki ke non e azolia batu mususu pembeni mupanzi asaleli peka bible moi c'est akufi. Il faut se remarier tant que homme de Dieu serviteur de Dieu azan à charge. Moi, je ne pense pas que nous, les gens qui peuvent souhaiter na que non maman Blanche akufa. Na okota penza na mozindo likambwana te parce que réflexion na biso ba congolais eza tout autre. Ça fait très mal. Ya koloba que non une année azo se remarier. Mais na biso basi une année kuto se remarier te peut-être au que soit 3 ans 4 ans tam soupe au vandi na obongo pe se marier le souto se remarier sur vandi na yo libela. Mais moko total la charge o azanango. À part bana na ye oya boti charge o nzamba pesi il faut ça toujours na molonga ni pembeni il faut ça toujours na molonga ni pembeni et puis ce tobito qui est pas itozonga ata pasteur Marcelo alobi que non asala 10 ans 5 ans il y a que non après 5 ans de aya kobala nous là les Congolais nous avons un problème sérieux tokoyawa te kaka sikoyo na 5 ans pe to lobango ezamuke. Tozanga bolam, tozanga réflexion, tozanga kaka boye, bato ba problème. Tozanga bato ba problème. Est-ce que ezape ya biso ya koloba ke no to nani pasteur Marcelo ko bala te? Yo il faut zelana no mama Blanche boye. Non. Mususu za ba biloko mususu to se gêner. Mususu to se gêner pour histoire ngo pe vraie histoire et ebi kaka bango liwa mama Blanche et ebi kaka bango na nzambe. Oui, je compatis avec la famille, je compatis à Kolobake, non? Ça fait très mal, moi, ça sali même pas une année et tout. Mais juste, tu te dis total là, tout ça n'a pas de Kolobate. Parce que hier, pasteur Marcelo a saké. Moi, si peu qu'on a ce que maman Esther peut a saké. Si qu'on te dit tout ça, toi, vous savez, ça va tété, tobo, et peut batika. Mais c'est bizarre. Il y a moi, si qu'on peut pasteur Marcelo, à quoi peut répondre? Il s'en fout. Il s'en fout. Mais ça me kaka sungaka mosali na ye parce que comme il ko perdre ma casse sur na nini oyoyo na cher via ses coups sa communauté il se perd un peu trop na cher
nzambe pese peza makasi soki pe nzambe nde ayebise ke non bala biso nga na bino tokoyeba ndeni soki pe nalobi nakitisa na mongongo la grande famille ye wana azobala déjà mama Esther wana salobi oui biso to yako mama Esther pe koto tozali na mama Esther ya nani mama Esther ngalasi mikolo ekomi ka ba Esther mama Esther ngalasi pe apema na tonton Jaco ba pema na siko tonton Jaco na oka yebobaki bobandaki na tonton Jaco awa tonton Jaco mobali ya mama Astrid ya pasteur Astrid ezalaka te makomi elobi soki mwasi akufi nde oki kobala mama Astrid akufa te aza me yoki kobala mama Esther ngalasi ndenge nini kaka bino bozo reconnaître verset o ezolobake non mwasi na mobali soki babalana soki bakabwani oyo akoki kokende kobala te oyo pe akoki kokende kobala te ti moko akokufa bozo yeba yango. Mais si et pas pasteur Marcelo, vous oubliez. N'est-ce pas que 2 semaines au bout ko sasango papa Jaco, tonton Jaco. Si ko bobalou qui sous c'est pas tonton et pas pasteur Marcelo. Beaucoup mieux compter une année. Or si ko bino boyeb ça qui pasteur boyeb ça qui tonton Jaco ya kolobake no oza marié, on a maman nani, il faut zela, nde bo divorce qui, ce qui maman kufi, ndesko yo ki robala. Au buki mibeko. Si ko et pas pasteur Marcelo ye wana moi asaleli o bakomi lobaki. Mais boye ko baluka botele meli yango. Andeko émission na osala il faut zaka mutu moko réflexion de comprendre et de ko ngana oloba. Mutu amayeli ndo comprendre. Moko na vanda ka bozozo attend 2 heures de temps 3 heures de temps bozoloba. Pour ça ndeni bandeko. Je suis une femme. N'amitié na place à maman Blanche. Biso basi tozwa katan. Mais laissez-moi vous informer. Et ça na basi mususu mobali azo bela boye. Mobali kutu na kufite. Peut-être un diagnostic à l'hôpital de seul obi que non et nenga zawana a okufa na anytime. Et moi c'est déjà bando bimana na mobali mususu. To mona ki ngo ya be arate. Ka bino de boya ko tumba ya bet. Parce que quelque part tonton nani pasteur Marcelo ataya salika ka juste une année. Du moins à kokisi peut-être à lundi maloba o bible lobi. Ya ceux qui moi ça kufine nini. Bon ni que non jusque là toza bola. Donc to eba ke loko to linga kate, to eba pe loko to lukate. Ata on ko moi sinde ngo zawana na landa ki life moko lobi boy o mona penza ke no bande ko basi bakomi ko pesa na ba conseil moko boye so ki pe ndenge nini mama Blanche ami kabaki nzoto ya ko kende ba ko sala ka ba BBL et voilà pour mobali alingaye ye wana kena se mabele pona ko luka ko bongisa nzoto metala siko mobali yango ye wana ake ko bala wana eza dossier mususu o eza vraiment divers. Nazongi na lisolo nanga. Po oso ina bina vande lango kitoko. No vande lango kitoko. Solution eza ya ke non na ba ne to vandi na banda kwa mabala boy. To vandi me to sambela nzambe nzabala kisabiso volonté na eza nini. Po nazongi si bino na bika tonton Jacques apemit. 2 semaines ou soki 3 semaines à tonton Jacques bo fingi bo bandi ko finga bo silisi. Bo rappeler na verset. Ya kolobake no yo ozana droit ya kobala te parce que maman Astrid na profité. Parce que quand verset o bo uti ko rappeler tonton Jaco. Pasteur Marcelo a saleli yango bo baluke lié. Naza porté une année c'est eza vraiment nini c'est tôt mais ce qui nous a dit c'est que non bala na charge bandeko. Charge à pasteur Marcelo. Sans moi si payé, il a toujours problème. Mobali tangwa linga ki so no bina chrétien muke. Mobali tangwa linga ki ozaika nengo zalaki wana. Parce que pour ni boke ko sa pe ba bibi to ki pa itozo. Revenons à notre cher mouton. Revenons à notre cher mouton. Naomi le fois qu'elle n'a lobby, c'est comme si que nous bateau balingi li sous-souté. Batou
bato baza lisusu na eloko wana ya reconnaissance te. Nazoyeba te pourquoi ezozongela nga kaka ya koloba keno nzamba utaka likolo te bandeko. Oyebi soki mutu notre Dieu alinga ato témoigner ye. Soki peut-être quand né Naomi alobi keno nga na yebani c'est à cause de Belleville. Grâce à Belleville nde na yebani. Lobi nalandaki nani tonton Ronel nalandaki Ronel. Ronel alobaki eloko moko avandi nanu abi Bella na ngai. Donc yepe ndenge aza wana aza free ya Bella. Parce que les gens ba okoka kolobela ngote pona nini eza mabete. Pourtant yo lobi kaka keno nga naza free ya Bella. Elongoli ate eloko moko te. Nzambe par contre akosepela na oyo à travers mutu o yakotaki po asunga bio komone bima. Nzambe akosepela nango. Et Nzambe akwandisi mutema ya mutu oyo abimisa kiyo te. Nzambe akobanda utiliser kaka ye azala pe source kaka ya bénédiction ya batu. Lelo Belleville sûrement, je ne pense pas que no Belleville zaka na mutema wana ya kosunga à 100% voire même à 90%. Je ne pense pas que no azanango akomi pe na frère moko ya koloba que non, les gens baza reconnaissant te. Mais ye Nzamba chaye wana kana na bénédiction ya batu. Bon mona kuna ba bénédiction batu ebele zo kangama. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Reconnaissance ou on les a reconnaissants tant lobi que non abimie pas Bella. Bella nda muto abimisa ke yaya. Yo lobi kaka Bella. Mais Nzamba sepeli. Nzamba sepeli ya koloba ke non na kota ki na kati ya mutu nanga Belleville pour azala source à bénédiction ya mutu oyo. Lokola a reconnaître que Belleville abima na sima Belleville. C'est-à-dire que non, ngai na obanda utiliser ka Belleville oyo na sima na ye bato ba banda kozwa des bénédictions. Regarde comment est-ce que bato bakanga ka ba bénédiction na bango na sa moyo. Nzamba kotala comment est-ce que na utiliser ndeko na nani mwana nanga oyo azala source à bénédiction ya bato mais récompense ou encore retomber zozo nga mabe et comme ko blesser instrument o nga nazo utiliser. Nzamba osepela nango te. Pour ceux qui déjà Belleville n'enga zana azoye bazoka oh vraiment alobi que non abima de la simananga oh vraiment merci Seigneur. Lobi mususu pa koya yena kati na ko zala donc ngana koma nanga ko bimisa bato na koma ko bimisa boyebi te secret ya Nzambe o izawana. Nzamba ko uta likolo te aya ko bénir biso. Nzamba ko uta likolo te aya ko pesa yo bomengo. Nzamba ko uta likolo te les bandeko boyo kaka. Pour un manque de reconnaissance, bozo kuta na ba problème. Après qu'on a ba problème et comme cotisation. Ngana mona pété place au Belleville ba yeba lobi ke non. Belleville nani ka nena Naomi lobi na za source ya nani Belleville muto abibisa ngai nani pa lobaka. Bato ebele ba comédien ebele ba bima ata mama Esther ngala si pa loba. Nga soki lelo na yeba ni zanzing c'est Belleville. Baza ebele. Baza vraiment ebele. Tout le monde a pu place au Belleville abimi a sali pe mission ya koloba ngane na bimi sa ki loko aka exemple muke na opesa bino ya ndebo comprendre que non ngana yaka koya ko telemela sila na ndenge ya mabete na linga sila na level o sa komi akoma na réflexion moko boy ya sans sa responsabilité za ba communicateur na banani ba memele buzo baté likambuka ke bimi awa ya mama ngalasi ya mama Esther ngalasi na tonton Jaco. Bango ba moni yango ndire soki loyenge moko boy mbala moko pe bake ko tuna ye est-ce que azaki mutu moko ya ko linga ta ba tune question wana sko Nzamba linga babilo kwa bongo te eloko nyonso e komeli yo eloko nyonso ba peut-être ba tomboli yo ba bi pona ye ndako mi boy lokumu wana zongisela ngo Nzambe batu ba yeba te gloire Nzamba a partager ka gloire te Nzamba partager ka gloire te. Mais bon, t'as ka mbala moko. Quand ndenge maman Esther alobaki que non, eza terre ya sila, nde na zwa ki peut-être papa tonton Jaco. Mbala moko il est même pas 3 jours. Baki ko chaye micro. Oh maman Esther a pesi merci pona boy. La chair. Nzamba osepela nango te. Parce que yo moni yango lokumu. Bande ko bako sabino te bomoni gloire. Bomoni gloire au monde abatu so Nzamba partager gloire na été yo soko lingi ke no omicha ke no gloire ezongeli nde yo
nzamba obeto fimbo na niveau moko boye tu okomaka sozongaka lisusu na temps ya ye ozwa yo temps ya basacrifice yango mona nalobaka non si aza mutu moko boye atala temps ebele oyo azwi mpo akoma oyo aza lelo aza mutu moko boye akosala bétise te estce nafingi ye nasungi ye kaka na parcours na ye nasungi ye na parcours na ye mutu moko boye na minute oyo ata bata nyonso oyo mpenza bimaka mpenza makasi te lokwa lelo eza mutu moko boye akoki koreflecte bablessure oyo alekaki nango te mpo akoma oyo aza lelo aza mutu akobimisa bablessure wana azongisela bato mabe te ta ya nzambe ekoki siko deja bakokaka koreflechir te batie mikombangu ye moko mpe azoloba nga nalobaki nanga amoni yango ndre gloire amoni yango ndre longoni ya moko boye amoni ndre soki mpe ndenge nini non oyebisanga combien des artistes oyo babimi mpenza na kombo ya belvi ngai nde naza boye nabima na groupe boye naza moto ya groupe boye président nanga eza boye mais naza produit ya belvi c'est grâce à belvi nde nabimi bato bayebi nga c'est grâce à belvi simple tomona wapi belvi mpenza batie ata micro ou bien abimi mpe ta na batournage wana babwakele balobi oyoki kuna te balobi kaka yo belvi mpe anini tomona yango te bino bokanisi ke non na batournage wana eza na mutu moko ta okeloba toyoki kuna Naomi alobi ke no yo nde obimisa ye abwaka te eloko elle n'est pas du domaine elle n'est pas dans des bêtises yango ozomona Naomi abeti eloko moko boye eza kaka kozanga bato bazolinga suki oza reconnaissant na bato te soki oza reconnaissant mabende peut-être mutu yango oyo oza reconnaissant envers ye akomi kotitoye yo akomi po parce que mokili ezala bongo osungi mutu olingi akomandire torchon na yo wana nde mabe yanga Poutine atika omona même pas ya kolobake non atiaka mapeka na ye likolo parce que ye nde abimisa mutu tel non. Et l'autre mususu na okobeta c'était na réflexion na ngobie na ndenge nga na omonela makambu eza na ba comédien belé balinga ko traverser balinga ko passer na bela production pona nini parce que ba dit l'autre moko ezala na bela production ya kolobake non soko le kioniatika makolo na bela production c'est-à-dire que non mbala moko elongino yebani eza bénédiction te eza bénédiction c'est-à-dire que non Belle Vie Télévision na so to bito keni to loba to révéler Belle Vie Télévision eza source à bénédiction ya ba artiste belé Belle Vie Télévision eza so to bina keni na révélation Belle Vie Télévision eza source à bénédiction ya ba artiste belé mais bazo ignorer yango Sko so ki kanda wana eleki nzambe kanda na so ki eleki pa nzambe que non les gens ne sont pas reconnaissants. Et nous n'avons pas façon qu'on utilise Belle Vie Télévision. Et nous avons bongo. Parce que nous avons source à bénédiction à Moutoumoko. Nous avons source à bénédiction à Moutoumoko. C'est comme ça. Il y a un moment parce que tout combien ce que dit ezaki souci nanga penza nazala na bela production na le kana Belle Vie Télévision ba grâce luzolo wana nyonso ba loba. Si ko méchanceté komi na kati ya batu balingi baloba bongo te ke non Belle Vie mutu abimisa bango. Si ko tango ozo linga te po baloba nani abimisa ki yo toki epa itozonga. Parce que ngana komi soki nazo loba na oyeba te ozo émission mama BBC okoki ko sala ngo émission. Ngana ngana répondre c'est que c'est normal. C'est vrai. Na olinga peut-être ko façon na ngana oloba na zongi ça peut-être maele na ya façon ya ko sala la musala et longolo était lo morte mais aux yeux émission maman BBC boké bo travail ngoko na beaucoup mi ko finga bo finga c'est pas grave mais il faut savoir se gêner dans la vie hein il y a ceux qui ba fingi yote yo ya ko finga mutu dans la vie il faut toujours savoir ko se gêner ceux qui oyoki mutu a fingi yote ko linga pété ozwa yo ya ko finga oser l'autre côté, liboso nzambe pe oser l'autre côté. Alors il faut savoir qu'aussi la main. Peut-être ba biso ba misuso pe na ba réseaux sociaux toza peut-être ba lekinze là parce que eza vraiment pété loko moko be to tika la penza doué kaka na kati na nini to tika la penza c'est qu'on a seko sur les réseaux sociaux je ne pense pas toza ba makambo belé ou peut-être nzamba ça asa pesa biso mission moko be toza ka ngonge koka.
soki mpe nzambe akolobake non yo nalingi kaka na réseau sociaux ndenge osalaka bémission na yo banda na bandi mpe. Mais je dis à haute voix que non bémission na nga nayaka nango peut-être soki na tie kombo asila na tiaka peut-être na oki olobake non soki azala na baconseiller te nga nazala conseillère na ye nalobela mais lobaka parce que ayokaka te. Mais avandaka mpenza na nsima avandi mpenza bien moi so alobi eloko moko ya bien. Mais loko aza na ben moko boye o eza yango te eza difficile pour na ye à s'en sortir bien à zwa décision entourage o asa kotaki. Pour moi tu sais lelo na communauté ba Belleville wana Belleville déjà se comportera déjà bien eza te ka parce que dans sa famille libota. Belleville elle défend la personne de y a qui star na ye y a moi si penso sota la pensa oui ça va présence à Belleville aux hommes pas d'agitation posée et tout. Babilo qu'on a ça s'apprend non? Au comme il est lo star ça s'apprend. Bota moi no Marian Toumba bima sur les réseaux sociaux sitoche au CPA na moi nanate. Mais Babilo comme on koloba ebana olaxa que non la fille elle était assez intelligente. Mais qui sitoche ne bima qui makasi. Mais ce que tango aye ko yebana aye ko comme na ba level moko elle a tout laissé. Il a comme entrepreneur, ce qui est entrepreneuse. Autant la peine lobby oui ça va. Elle a tout laissé à qui s'y touche. Alors oui que non na minute on a combo nango on a commis nango. Il faut na za na réflexion boy, il faut na za la boy, il faut na vendre boy, il faut na tambo la boy, na milliard bat il faut na se comporter boy. Ça s'apprend tout ça. Bana nyango wana bazo conduire yo kaka na libebi, na libungi ya koloba keno lelo penzamba zongi omoni pe bokonza likolote. Ce que tu as la vérité, bon, on dit, tu as kosa, tu as ini, te. Parce que ça pas conseil, tout est là bordir, moi c'est pas bon normal bazo kate, tout est là bordir, mais des zonga. Moi je parle de temps quoi fille là, le gars n'a azu bijou, c'est ridicule. Ce que vous voyez sangai, bijou wana ndenga ke pour ne pas si la zo travailler pas si là. Est-ce que ça na ba valeur moko ya bien? Tout solo là, vous les artistes. Est-ce que vous avez une valeur, pensa ba kozoe pensa la valeur moko ya bien ko ba artiste comédien abandonne na série, ba CD, série, ba cassette, bijou wana. Ba ozo na ba valeur wana te. Pourquoi? Asa mi beti ami atamboli ya quatre pattes pour na osenga ba pardon, oye obeledi bo sengelanga pardon bo sengelanga pardon. Ba no bino bokanisi ke no matea o ngana maloba o ngana zoloba bo zango le pas ba pasteur. C'est pareil avec Belleville. Belleville a été à l'église. Il y a aussi l'évangile quand on a fait le mode de théâtre. Il y a une mission à biso pe maman bébé faire. Est-ce que bijou n'est pas valeur pesée à Kolobake? Non, il y a 90 à 80%, il y a artistes et comédiens qui ont banana CD. Bon, ça n'a pas de lobby, na bijou. Banana soit disant ba bonbon na bijou. Banana na valeur. Banana ba bonbon que bijou. Si tu as un lobby vérité, tu vas me dire maman wana, na lobby ni. Ou encore langage, encore tonalité. Mais bon, lui, kakane o nga na zoloba parce que nga na loba la vérité. Bref, c'était au moins ça. Naomi Azongi déjà na Bella Production le 23, l'autre le 21, demain le mardi 22, mercredi le 23, déjà à tournage à Belleville Télévision, tu oses la filmer parce que tu as déjà Naomi qui nango kitoko, welcome back mama. Et yé mon père le bikuna azana ba filmer n'est pas kotisaka na chaîne na mais ba filmer na ezota les maté. Pourquoi ezota les maté? Vika parce que a tournera mingi pas Belleville. Vika ninga lobi que non, naza produit au Belleville a bimisa. Et ça la que non déséquilibre pe ezala na chaîne na ye ya oba okotisata moi ba filmer pour na soutien. Yango boyoki alobaki que non c'est comme si bato bazo linga kozala reconnaissante mabe mabe yango wana. Mais mokili lobito ne même pas mokili. Nzambe ye moko lobito témoigner ye. Bola mo uta kaipa na oye bate. Geti kutu déjà ye asa zonga ki déjà filmé mususu, c'est-à-dire que non bango nyoso mi balé bazaki na zemi baboti wale et voilà retour à siko na nani na musala.
Bref, c'était au moins ça. Alors, on a côté Siko, on a promotion, on a peut-être 5 à 8 minutes pour on a bavardé sur film. On a déjà 50 minutes. Waouh! Malobezo qui t'a ma BBC. Bref. Film na biso total aki. Descriptif moments. Hier, total aki 15e épisode. Lelo total à 16e. Tozo ebate lelo za souka et koza la fin. To éviter. To keneti na 17. To éviter. Parce que déjà, to on a déjà na tableau net ya lobby ya grâce na Nikita. Ezaki déjà, basaki déjà ma kolonanzela ko kene États-Unis. Comme pour dire que tableau na bango sûrement et si wana non? Eh, siko sort ya ba dendo kiwana. Ambulance na bobo. Naokaki passe na ebite nani yango ayokaki feeling onga na yokaki tangu grâce luzolo bakoti na kati ya ndako batango baza na kati ya ndako papa bango et papa Serge abimisi tala sambiye apesi Nikita naokaki chair de poule moko na moni on za vrai bandeko mabe to sala kangote to linga to zala source ya malédiction à mutute ya malédiction à mutute ou bien ya souffrance à mutute kozala mutu oyo ozala parmi libebi ya vie à mutu il faut qu'on éviter bao balandara mama BBC na loba toujours que no bandeko kozela kate que no yo sali mabe au vandi seko na mabe na yo wana au régner na mabe na yo au grand jamais parce que comme nzambe il faut ezala toujours au dessus il faut ezala toujours likolo pour ya telema mutu asuka bota mama Esther bota la mama Esther akomi kope pa onje zoba moko boy akomi mwasi ya botosi ya kopesa mbote ya kofukama ba français na ekei est-ce que bozui leçon na filme o bandi wata muteme suki yo ko calculer te ke non na longola muto na sa moyo yo ata muteme suki yo ko calculer te ke non o planifier plan moko boye ba tout ataye kaka o pesi peut-être ata bato moto mbongo tout aye kaka na likolo akufa te kame yo tout aye kaka tango ko tout ebi choc o ya ko zwa wana ko tika la ndenge nini bande ko likolo ne ko tika la ndeni ngana vanda boye air moko parce que ngana za mutu moko boye na za mutu kanda rapide mais na koma ko éviter yango ya koloba keno pour ce ozo garder kanda peut-être nzamba kolinga sa lelo eloko moko boye kuti kanda na kati na yo dipambo yana ki yango mona kanda eza diable mama Esther ayeba ka keno au nuire penza Nikita 6 me baluka 9 me baluka 6 siko to yeba sort ya Paris o aza zemi siko o ya salaki ke o bacha ezemi bandeko yangona dans la vie eza babilo mususu kwa Nikita yeba ki na été innocente nzambe a justifier Nikita na ki innocence na ye diable akoki ko ya azobundisa yo ndeko mwasi soki azobundisa yo bien mutu moko famille azobundisa yo et que oza innocent ota ila nzambe donc nzambe atalelaka ba innocent nzambe abundelaka nde ba Nikita respect abandaki kopesa mama nani mama Esther et ce que j'ai aimé et pas belle vie ezanini akena film oyo bien ya koloba la majorité ya bakaya ba Nikita ndenge azalaki na kati ya ndako na mama Esther. La majorité, ceux qui ont grâce à ça qui est zeniwana, pas baboti, vie ya Nikita pe baby. La majorité tout le monde a ba fille bébé ba kutana na ba kamoko boye, ya boti, peut-être pas si les qui na kati ndako kwa lingi ne mutu, abi makana ndako wana mekuna ke vie et baby. Vie et baby. La majorité mingi vie et bébak. Mais ah belle vie ko la ki sabiso grandeur ya ko ba ke non nzambe notre Dieu existe. Nzamba zanzamba ba innocent akutoka na mabete ezaba mususu ka ndenge Nikita zakiana akomi pe bona moko impoli et tout ba wana pe bona pe no vi pe baby muto akomi se pe impoli bongo nani marâtre
Mais oh Belleville avait un message moko boye ya koloba ke non nzambe siko kutoka na innocence. Salongo. Donc, ça la zema $2000. C'est il y a 2000. Continuité. Écoute-moi très bien parce que ici, je ne te reviendrai pas là-dessus, d'accord? Tu vas voir ici. Tu vas voir ici. Ni à ta femme, ni à ta belle famille, et même à toi, bébé, ton nom, tu n'en parles pas, d'accord? Continuez à faire votre vie, et moi je crois que je m'occuperai de toi en secret. Bisous, bye. Bisous et bye, je vous dis ça. C'est surtout pas moi. Babomba. Et comme ils sont derniers. Yo moi c'est Lolendo, continue au Babylobélia pour nous choquer yo. Bien comme là ça na continue maman. Ese modem se que asala mon artiste. Ogo continue le bapina. Ngaso yo na sabo. Pana noni. Ngaso na sabo na sana bona chibu. Eh bakanginga. Kasuwa. Nikita sala kaoni. Arrête de faire des bouchons papa. C'est quoi ça? Dans le théâtre, Prends conscience de ton problème. Pas Serge amoni le quoi démon. Amoni le quoi démon yo kaka démon. Donc ce que tu dis eloko maman Esther asali. C'est-à-dire que non, comportement maman Esther, aza pe capable atali que non, mobile ça na balar. Ah. A vider pe mobile pour tika na ba bien. Ou eloko asaki Nikita, capable de prendre ça mobile. Eh. Bino baso bozala ba niveau ba. Ngako to soki na lobeli ka mutu mabe na ovanda conscience nange tungisa mako. Bona ta moko so na sali pe émission na moni émission na kenai nango mabe. Bande ko je vous dis vraiment na ovanda bebe nzambe pourquoi na kenai nango boy. Ah limbisa. Musala koloboyo. Musala koloboyo. Parce que bino bato na bovanda ka butu lokwa moi bo lingila ka batu mabe bo vivaka bien. Eh, pardon Bati. Ça va? Ça va très bien. Monsieur, ça va? Ouais, ça va. Ta maman va bien? Oui, elle va très bien. Ah, est-ce qu'elle va supporter ton absence? ah ouais, pourquoi pas. Elle va gérer. La séparation elle est toujours douloureuse, tout ça t'attend toujours. Ok. Je demandais à ce que vous passez parce que je devais moi-même vous soutenir. Ouais. Nikita, t'es ma fille, la première née de mes entrailles. Tout à fait. Donc, je dois, en ma qualité de papa, te soutenir. Donc, si je te soutiens, je soutiens aussi ton mari. Alors, je vais préparer ça pour votre voyage. Donc, beaucoup de gangs à États-Unis. Vous avez aux États-Unis, il y a Pierre Katé, il y a Katé dans Bouilly, il y a Bouddha Blindé. Les Américains ne peuvent pas parler. C'est 100 billets. Vérifie, hein? C'est 100 billets. Donc, votre papa est friqué. je crois Ouais. que vous allez bien voyager. Regarde. Et que Dieu vous garde. Non, Dieu Amen. sera avec vous. Amen. Merci. Là. Amen. Parce que tu as été innocente. Oui. Dieu. Bonjour Bonjour à tous. Bonjour. Bon, Ni bénédiction na accompagner bango. Il faut accompagner bango tikuna. C'est mieux. Ah, ça serait pour moi aussi un plaisir, enfin que namona ndoi nanga avant même bomata avion, peut-être je sais pas quand est-ce que normalement est lisusu na lingi namona ye avant. OK, ça va, on fait route ensemble.
Ouais, comme ça, vu que tu as tout récupéré, puis coller à bâtiment, bah, 5 000 service, tout là-bas. Comme ça. En fait, vous avez la voiture à papa. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est une bénédiction. Allez, venez. Vous montez dans mon véhicule et puis on part. Tout le monde a dit, Zambé soit un gars pas pour les vidéos. Bah, c'est après, me mettre au voyage. Allez, au revoir. Ma fille chérie. C'est toi que j'aime. Yonde la lingaka. Allez, bon voyage. Merci. Allez. Au revoir. Allez, on va. Zambé va s'être que n'a pas azanabino. Merci. Bon, on va plus quand même un kinda, a choqué nos binômes moqués. Bota la sikoyo. Nikita a retrouvé souffle na mobali na ye yo donc au facilité moi na libala na niveau bandiko to banga nzambe na te ami nzambe na te ami yo kanisi ke nozo zo muto zo sale mabe comme ça zoa nzoka kaka na eloko wana yo zo calculer nzamba zo ke ne pe ko bénir e kana eloko wana yesu est-ce que vous comprenez c'est grave hein. C'est grave. Oh, bon, c'est qui déjà? Oh, bonjour maman. Bonjour papa. Eh? Maman, vous banganga? Non, peut-être l'aime sous namoni modèle au kimi ou au longwe a au keti. Peut-être aux banganga. Mon bébé. Na mokili makambo ezalaka. Na mokili makambo yak. Non, vous en faites na ovandalanga. Bébé de papa. Na mokili makambo ezalaka. Na mokili makambo yak. Bébé de papa. Alors makambo ela ka. Bébé de papa. Na lingaki na yanga moko wi na ovanda. Regarde papi. Na lingaki na yanga moko po na banda d'abord avant na simba mwana. Na banda d'abord ko s'excuser par rapport ya événement nyonso ya mabe o elekaki ya bolimbisa biso na ba désagrément nyonso o elekaki ezalaki ndengo tokanisaki te parfois mais loko lesi ekomi bolimbisa biso naza na mingi ya koloba te bolimbisa biso nous sommes maintenant une famille na lolengo eyeli on glorifie Dieu. C'est papa. Ngane na boti mwana oya mobali. Lokola akotaki na ndako na bino akoti na fenêtre ndenge babengela yango. Peut-être bozaki na droit kosala nyonso boki kosala. Kosilika ya mabete. Mais kofinga nde sika siko mabe ezali. Yango nde sika na yaki pona s'excuser par rapport à des agréments wana. On dirait déjà ce qui nous a embâché à sali que yo zana moi pas baninga bazana on a se on dirait que batu bosi bobadi wa likolo on dirait bochaka moi point ici kawana tozongela makambo wana te maman to komi déjà famille parce que moi na oyo na bana mibale oyo basangisi biso bo limbisi biso maman te problème ezate papa. OK, maintenant na kosimba bébé o problème te allez oh allez ça va toi ça va bébé parti moko o na sepelaki nango makasi na sepeli na papa Serge asaki na biso donc très poli komi kitisa ya ko reconnaître mabe o ndenge ayebi source ayebi vérité mama etola lobi kaka mabe ezali kaka kofinga parce que na reconnaîtra ki ke non mwana nanga akotaki na fenêtre mabe ezali kaka ya kofinga botala ndenge mama Esther ayaki kofinga bango ye asa planifié elobi ata grâce eloko elekelaki nge ezali kaka pourquoi ye ato deal na ye mais tala ndenge aye kofingilanga mama et papa Serge abi na ovanda ti na ndenge na okeotika bino na aéroport parti wana esalenga bien moko bino pesa bino bien nzambe atikali nzambe franchement la grande famille surtout que na pati siko ya bandoki mibale na kuna ya nani ya mama Loso na papa Tito
Papa Tito penza on est en ndoki ya solo. Tala siko okende kokota na ndako ndenge bazokende bandoki. Bande ko ça existe hein. Soboyebi ke non so bovani na kati ya lopango penza prière. Wana ezaki nini? Wana ezaki essence si la ki. Yawe Nzambe. Makambo minene boy. Tala Karine Yamado azwa kozongisa sansa kibomoto ya koloba keno abebisi relation na ngai et tout. Mapango obokotaka mapango otokotaka ya bato ebele. Surtout na bakongo ka ba mapango abongo bato ebele bakoma kotonga ka ndako atongi ka na système wana ayebi chambre akotisa me ba mapango wana Bellevue eko dévoilant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Bandoki. Au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus sur vous. Le feu de Jésus sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lobes au souki. La corps na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. La Bible a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Zamba bimisi misala na bino. Zamba bimisi misala na bino. Les attends à Yesu Masia. Les attends sorcellerité. Les attends Yesu Masia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que son aloba qui veut venir bon dimangati. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Céleri. Oh Kindoki. Papa Tito. Nakosimba te. Oh bola muka bandoki awa. Bandoki na lupango oyo. Bola muka. Soni tala. Misala puto bibi tala. Soni. Mabe histoire moko boye ya soko vanda na lupangu ya boye oko vanda nanu oyoki na kanda. Histoire oyo eza na famille libota moko abenga inga partir à États-Unis. Histoire siko ya parti ya mama Milo na papa JR na banduki na mibale bobo na ambulance. Maman moko abenga kinga maman BBC. Je crois il faut na benga maman na to partager na to ça une émission. Ayebisinga bi maman BBC. C'est comme si Bellevue ayek akendaki na famille nanga ake kozwa histoire wana. Histoire oyo famille nangai histoire oyo pa na biso. Textuellement albiti na bandeko ne moko ayaki kokoma pena neti liboma pona ignorance ya mama Milo. C'est grave bandeko to profiter na ba film à Bellevue ya soko za mutu moko o vivre na ba ignorance ya fungwama so za mutu moko boza no kaka butongo etandi bo omoni kaka na lamba fufu peut-être na bouillon ya mipanzi na lia et tout za limité na ba makamususu bandeko monde oyo eza donc eza dirigé na ba esprit
Bref, c'était au moins ça. Pour nous avoir vraiment bien tenté, na pendant 1 heure du temps. Et voilà, tous les sous na pourquoi lelo na 16h pour na filmer na biso ya descriptive moment. 16e, tu es ici la lelo, soit tu es 17, je sais pas. Alors, tous a toujours un focus, bande beau aimer beau partager. Une fois encore, merci na bande union so ba souhaiter kinga ba joyeux anniversaire. Juillet za mwana biso, ba ope ba botami lelo le 21, ba joyeux anniversaire na bino. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, nzambe nanga pambola bino. Et que ça va vraiment bien, toujours focus. Focus. Nabilar production Nabilar TV, na Candy Star et voilà. Tokutani prochainement la grande famille. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.